Mbote na biso bandeko na ngai lisolo ya Kongo awa nde bisika tolobaka bosolo nde esikolaka bato. Lelo na kolobela bongo éducation ya bana na mboka poto. Éducation ya bana mingi na biso bato toyaka koya tala eloko totikelaka bana. To otikele bongo tablette, to otikele bongo ordinateur ya moke, to bongo azali na telefone. Bandeko na ngai bakongolais, tangu otikelaka mwana na yo tablette, to pe otikele bongo laptop, to pe ordinateur, to pe telefone, ozwaka tango ya kotala yango. Soko ozwaka tango te na koyebisa bino, biso tozali bongo batu tosimbaka bongo oyo etali computer, oyo etali nouvelle technologie, toyebi lolenge nini etambolaka. Boyebi na likambu oyo ebengami na kombo virus oyo ba réseaux sociaux to pe ba informaticien bayebi tango na lobi virus bayebi ezali nini. Boyebi na kati awa mwana na yo bongo akoki kofungola ndenge afungolaka pe akutani na filme oyo tobengi ya porno na kati ya tablette na ye, to pe na kati ya ordinateur na ye, to pe na kati ya telefone oyo ye azali bongo komekola kosalela. Soko nalobi bongo nalobi na ntina éducation ya bana ezali bongo eloko ya motuya oyo moto nyonso congolais nyonso asengeli acha anongaka, ndenge tolobaka bongo na lingala kononga, anongaka yeba mwana na ngai asalaka nini tango asimbaka bongo tablette na ye, ordinateur na ye, to pe telefone. Atako okoki pe tango molai te, esengeli soko asisi kosalela yango, yo moboti zwa yango oyeba afungolaki fenêtre nini oyo tobengaka bongo window, to pe système d'exploitation Windows ndenge tolobaka. Oyeba afungolaki eloko nini bongo na tablette na ye, eloko nini ekotaki na tablette na ye. Biloko mosusu ekotaka na kati ya batablette ya bana eza indépendamment ya volonté na bango, parce que virus moko eatake. Okomona kuna babwaki bongo film ya porno, kuna baza kobwaka babiloko ezangi tina, tango wana mwana na yo azali kozwa éducation motuya te. Pote yo parent oza responsable ya mwana wana, me oyebi koasime ba responsabilité na yo te. Eloko oyo oyebi kosalela te, ndenge nini okoki kopesa ngo mwana asalela? Yo otalaka yango ata mokolo moko te. Banda opesa mwana tablette, osombela yo osala mabe te, osala malamu. Me na kati ifo kozwaka tango komekola to pe kozonga etelo balakisa yo ndenge nini ya kochekaka tablette ya bana. Ezali motuya. Okomona ozali na mwana na yo amona ko deja ozalaka motaka. Po na nini? Pote biloko oyo batindela bango wana ba virus oyo atakaka yango mingi ezalaka bongo ba film pornographique. Ndenge okomona okoti na kati ya réseaux sociaux na yo Facebook, batieli yo film ya kitoko, obite nalanda film oyo, olingaka ba commentaire, obi nafungola ba commentaire. Mais tango kofungola ba commentaire wana okokutana ba lien mosusu eza bongo ba film ya bosoto, to pe ba film ya porno ndenge tolobaka. Bandeko na ngai bakongolais oyo bazali kovanda bongo na mboka ya États-Unis, mboka ya France, Amérique, Asie, Europe, bongo na 5 continents wana,
esengeli bongo bozala prudent na likambo etali tablette ya bana, na likambo etali ordinateur ya bana. Soko osombeli mwana bongo tablette, esengeli chaque mois atako après des semaines omeka kotala eloko nini mwana bandaki kotala. Eza très important pona baboti. Eloko na yebisi bino ezali ya motuya. Nazalaki na makanisi ya kosala émission mokolo ya lelo te. Naye kozwa makanisi wana nalobi tokabola na bandeko na ngai na likambo oyo etali bongo éducation diffuse, bongo éducation na nzela etando. Pote baboti ebele basombela bana ba telefone, basomba ba tablette. Moboti ye moko ayebi ndenge basalelaka tablette te, mosombeli mwana tablette mpona nini? Oyebi ndenge basalelaka telefone te, osombeli mwana telefone mpona nini? Mesengeli oyeba eloko nini ekotaka na kati. Tango mosusu mwana atalaka filma makambo ya mabe, yo koloba ndenge mwana atalinga aseki nga papa, yo moni yango normal. Tango aseki yo wana makambo atalaki nde esekisi ebongo botata na yo, botata na ye ezali bongo. Tolobaka bosolo ekosikola biso. Ezali bongo video nasalaki ya moke mpona kolakisa éducation diffuse lolenge nini ezali kose passe na mboka ya poto. Esengeli boyeba tango osombeli mwana tablette, osombeli ordinateur to pe téléphone, esengeli oyeba toujours ba virus ebele yaka na ba film a porno to pe film a biloko motaka. Esengeli yo parent overfiaka ordinateur a mwana, tablette a mwana tango inso, telefone a mwana tango inso, koyeba eloko nini mwana azali kotala. Bandeko na nga nalobaka bosolo ekosikola biso. Bosolo wana esikola biso pe to partager video oyo pona koloba esengeli kosala angele. Tango sombeli mwana tablette, ordinateur, telefone, esengeli moko moboti oyeba lolenge nini ya kosalela yango. Soko po oyebi lolenge nini ya kosalela yango te, kende tuna ba camarade na yo fenêtre fungwamaka ndenge nini, batalaka bakotaka YouTube ndenge nini, okomona okocomprendre. Na kosenga na baboti nyonso na suka ya émission bozwa ba tablette ya bana, bozwa ba telefone ya bana, bomeka kokota ko accéder ndenge tolobaka boyeba soko réellement mwana na atalaka nini. Soko bomoni makambo malongeza na kati te, problème eza te. Soko na kati okuti babiloko wana lolenge ba film a porno, lolenge ba film a motaka, ata obomi yango ekosimba te. Il faut réinitialiser bongo eloko na yo, ordinateur a mwana to pe tablette a mwana, to luki moto ayebi lolenge nini akoki kosala yango okobanda kolandela yango mikolo nyonso. Ya motu ezali bandeko na nga bongo ba Congolais vivant aux États-Unis, vivant bongo na Europe, Asie, to pe wapi kuna na Afrique. En tout cas ba parents bolandela bana na likambo etali tablette eza volonté na bango te, mais ezali bongo ba virus moko ya takaka na ba film bongo ya porno wana. Nakoloba bosolo ekosikola biso. Ezali bongo Bobi Batantu oyo ya lisolo ya Congo. Awa nde bisika na lobaka bosolo esikolaka biso. Ezali bongo émission na ngai ya yambo. Bo partager, bo s'abonner bongo na YouTube na biso lisolo ya Congo. Kuna nde place na lobaka bosolo nde esikolaka biso. Nazali na mboka Owayo Colombis, oyo ezali na ba zip code ebele. Ya motuya tobanga Nzambe. Pona lelo nasuki wana bayo.